Kolala kolamuka eza activité soki olamuki na tongo kumisa nzambe netola ye sanzola ye poiza nzambe malamu. Bien aimé, tozali bongo na kati émission na biso ya oyo tobenga yango petit déjeuner. Petit déjeuner bo adopter yango petit déjeuner ezo tenir bino compagnie chaque tongo. Petit déjeuner elalaka elamukaka na biso pe tobanda yango chaque lundi vendredi na 5h du matin. Donc bolamuki malamu nzamba za malamu nzamba za kosala malgré la situation zolika na Congo, malgré ba massacre, malgré nyonso nzambe aza na contrôle makambo nyonso tu pe nzambe akolongisa Congo. Mai na biso ya miso ekosila na kotanga pe baini na biso bakoliana pe bakomelana makila bango na bango. Chaque tongo soko la muki oza en bonne santé, chaque tongo soko la muki ozali kotala, chaque tongo soko la muki omoni ke nzambe apesi yo pema esengeli o netola ye, esengeli o kumisa ye, esengeli o tatola ye, esengeli oloba merci. Yango na tongo na lelo tozobanda na nzembo oyo mpona konetola nzambe kolala kolamuka eza activité boza en direct ya Sentinelle TV pe Sofkins TV. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de ton cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de ton cœur. Aksanti sana Bwana, aksanti sana Bwana, aksanti sana. Toi ça qui dit l'enfumu, toi ça qui dit là. Toi ça qui dit l'enfumu, toi ça qui dit là. Tokumisi onkolo e, tokumisi yo e, tokumisi onkolo Yesu tokumisi yo. O matondo mingi mfumu, matondo mingi mfumu Yesu matondo mingi. O matondo mingi mfumu, matondo mingi mfumu Yesu matondo mingi. Kolo to netolio, kolo to sanzolio, kolo to kumisio, zwana yo lokumu. Tolalaki, tolamuki, yo nzambe, yo mobateli, yo motomboli, yo monetoli. Kumisama na yo, sanzola mana yo, netola mana yo, yo nde nzambe malamu, yo nde mobateli malamu, yo mosungi na kokamwa, komono Adonai, komono El Shaddai, komono Narcisse de Saran, komono cèdre de Liban, komono le soleil levant, komono la manne cachée, omniscient, omniprésent, liboso na yo azalite, simano azalaka pete, yo nzambe monene, yo nzambe mobateli, yo obatelaka biso na butu pe na moi, malgré mikakatano, malgré ba flèche enflammante ya diable, yo zobatela biso pozo netola biso, kumisama na yo, netola mana yo sanzola mana. Na banzambe ya mokili, kombo nanyele kinguya, kombo ya Masiya. Yeya na tongo tona pokwa, tokobelela kombo nini, kombo ya Masiya. Yeya na tongo tona pokwa, nakokime paya na ningo, kombo ya Masiya. Ata na mbeto ya lopitalo, nakobelela kombo nani, kombo ya Masiya. Yeya na tongo tona pokwa, nakobata mepa nani, kombo ya Masiya. Ngana bengi kombo yo, kombo na yo Masiya. Kombo na yo yango lobiko nanga, kombo na yo yango miracle nanga. Mungu nalonga te, Mungu nalonga te. Ata na nzela ya emigration nakobelela kombo nani, kombo ya Masiya.
ata na mbeto ya lopitalo tokobelela kombo ya nani ye kombo ya masiya ye eya na tongo to na pokwa tokokimela epai ya nani ye epai ya masiya ye eya na tongo to na pokwa tokobelela kombo nini ye kombo ya masiya tobengi kombo yo kombo na yo masiya okombo na yo yango lobiko nanga okombo na yo yango miracle nanga o Mungu nalonga te Mungu nalonga te. Bien-aimé tozo tombola mongongo konetola bakombo nyonso ya lokumu yo yebi ya Nzambe kombo ne Adonai kombo ne El Shaddai kombo ne Narcisse de Saran kombo ne Cèdre de Liban kombo ne Yoshua Mashiach Yesu Masia, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'aman caché omniscient, azali Jova Nissi, Jova Rafa, Jova Tchedkinu, azali Nzambe oya sembolaka loboko na ye mpona kobatela kotombola, azali le soleil levant, azali l'aman caché omniscient, omniprésent, azali le seul et le vrai créateur, banda mokili banda, banda ya kela moko ta kokela, kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, oza Nzambe. Tobele olionkolo okitosala banguna bamona tobeleli yo solo kitosala osunga biso na mboka Kongo monguna satana atelemeli na beni kolo ekitao yonde Nzambe ya Kongo tobeleli yo nkolo osunga Kongo na maboko ya bayini bakomi oboma biso bakomi okata biso nkolo ya kosunga yonde Nzambe na beni tobeleli yo nkolo osunga beni ata na Ruchuru o barwande bakomi oboma biso kolo ekitayo yonde Nzambe ya Kongo tobeleli yo nkolo okitosala kabila na bato na ye tosilana na bango mvula oyo kolo ekitayo sala tozoki nobondela Nzambe akita asala na mboka Kongo Nzambe akita asila na dictateur pe mutu oyo azali grand criminel Kabila oyo azokotisa ba Rwandais pona koboma po babotola mabele ya este ya Congo plan na bango ezala nul au sens de faire Nzambe asukisa plan na bango ba Rwandais Kabila na groupe na ya bato na balia na bango tobondeli bango na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, kolala kolamuka ezali habitude tango tozolamuka topesa Nzambe merci surtout lundi à lelo ezali lundi à mapamboli lundi malamu merci pour te boza ebele kolanda kobenga ko encourager bana Paris en tout cas maman bena vendredi 18h azali déjà na Paris samedi à Rosa na bino na la moisson mondiale na Massy Palaiso alors bande quoi province je crois faut beaucoup en contact na biso pour dimanche mama bena aza na bino kuna parce que toyeba ndenge nini akosomba billet banda Masiti na province 2 heures de train bakoya na sœur mami en tout cas tozala contact pour na tozala na bande ko à Paris bozala wana mama bena ozala na bino 2 samedi pour akozonga le 5 juin et ngai na kozala susu wana na bino le 24 juin peut-être pour na 2 semaines tokotala ndenge Nzambe akobongisa merci pour musala ezo sala mandenge tokanaki na Nzambe na poko na lelo toni koloba makambo ebele ezo salama na bandaku na bamabala frère na biso Ali na Afrique du Sud on a Jobour o azali représentant ya biso kuna ya la moisson mondiale pe tokambaka biso na groupe intercédons pour le Congo avec proverbe soki ngai na teite yemtate yaka frère Ali nzamba pambolo na libota kuna alobi molimo ya contrôle epai ya basi bakweya na molimo ya contrôle epai ya basi bokweya na molimo ya contrôle epai ya basi te ezali koteka bokonzi ya mobali bolinga basi kasi bolinga bozoba na bango te
alors azoba beaucoup plus na milimo na contrôle oyo ezalaki epai ya basi na mibali na bamabala ebele mibali ebele bakwei na milimo ya contrôle ya basi na bango oyo eza milimo ya Jézabel oyo ezomonaki mwasi azosala mabe me mobali akoma koprotege ye mwasi azoboma famille me mobali azoprotege ye lelo bamabala ebele mibali balati maputa basi balati bapantalon bazodirige bango na main de maître mpe ezosala bien te alors alobi ezali kopesa nzambe soni apesi verset oyo 1 Pierre 3:6 alobi basi bazalaka lokola Sara kobenga mibali na bango bakonzi bazali koyokela mibali na bango me bazali lokola basi ya lelo te bakomi kobenga mibali na bango babebe bien aimé mobali aza bebe na yo te me mobali aza mokonzi na yo 1 Pierre 3:6 bazoba basi ya ntango wana Sara azalaki kobenga Abraham mon seigneur mokonzi na ngai me lelo basi ya lelo na place babenga mibali na bango bakonzi mibali bazalaka lokola Abraham oyo ayokaka kaka maloba ya mokonzi na ye mwasi Abraham azalaki koyoka maloba mokonzi na ye soki mwasi oza mokonzi ya mwasi akoyoka nyonso oyo yo kolobela ye yo moto kokweyisa ekozala malamu kozala mokonzi ya mwasi elobi te okoma dur omaltraite ye ndenge awa na Londres tozolela ndeko na biso ya mwasi mobali atie bambeli wana eza lâcheté wana ezali oppression wana ezali dépression wana ezali ba esprit wana ezali ba démon ekoti bato ebele bazali envoûté baza na ba démon alors soki boluki délivrance te ekosukela bino ndenge wana eza mawa mingi mwasi na yo boboti na ye papa mama bana okende osuka nde na kotie mbeli mpe koboma ye alors ndeko ali moto akomi alobi proverbe plus partage likambo oyo lelo alobi na petit déjeuner na biso ya lelo bandeko ya intercédant pour le Congo bazotanga yango eza déjà na kati nga nakosaka te ezali enseignement euti pa ali yango ozomona nazotanga yango mpe nazobakisa o molimo akolobela nga parce que na kati ya mosala nzambe tose kompletaka nga mpe nakoki koapprendre epa bato nazokamba comme bango mpe baprenaka epa na ngai alors lelo exhortation lelo frère na biso ali na jobu mutu azopartage alobi mobali zala lokola Abraham oyo ayokaka kaka maloba mokonzi ne nzambe sans atuna mwasi na ye soki ye te soki atunaka mwasi na ye ntango azokende kosakrifie mwana mbe mwana wana basakrifiyaki ye te soki basi ya lelo ndenge Genèse 18 ezoloba soki Abraham atunaki Sara ke nzambe ayebisi nga nakende kosakrifie mwana boye na boye na boye Sara alingaka ayebisa mobali na alobi yo na nzambe no bokomi bassassin bokomi na esprit ya barwandais ya kabila na bato na kokata bato lokola ozokende kata mwana motu nazobenga service social na funda yo oza criminel mais Abraham ayokaki mongongo ya mobali mokonzi na ye nzambe akendeki na mwana atikalaki jamais kokata mwana motu parce que mwana meme azalaki wana oyo Yesu Christ l'agneau qui a pris la place être immolé pour nous racheter de nos péchés. Sarah azalaki kobenga Yesu azalaki kobenga mobali na Abraham bolimisanga kombo Yesu kotanga mingi na monoko lelo ba pasteur ebele bakoka kotanga kombo Yesu te balingaka batanga bakombo na bango omona na église na sima photo na monene omona na église na sima photo na eza idolâtrie pasteur wana kufa pona Yesu te soki na église na sima photo ya pasteur na sima bakwa na sima batia Yesu moko bona kwa ou bien batia kwa monene Yesu azana te wana eza biloko ba franc-maçon Abraham azali kobenga nzambe mokonzi pe Sara azobenga Abraham mokonzi na ye Sara tikala kobenga Abraham bébé te tala lelo basi ya lelo bakomi kobenga mibali na bango ba bébé ngai nde naza bo mwasi akobenga nga bébé te po naza bébé te nga naza mokonzi nazali chéri na ye nazali papa naza bébé na ye te alors mwasi nyonso to abengaka mobali na ye bébé azosala confusion monene nakoloba te ke aza na bademo mpo bamisusu baza peut-être na ignorance bamisusu bazolanda rythme
Abraham mwasi na ye azali kobenga ye mokonzi, seigneur nanga. Na Bible na tiko mona place mwasi azobenga mobali ne bébé te. Appellation mwasi abenga o bébé ezali appellation moko mabe, azo usurper au pouvoir. Tala mingi bandako babengaka mobali mwasi azobenga mobali ne bébé, na ndako wana mobali a perda pouvoir. Bamvukaka ye pe na ndako wana omona soki bata social baya kimaka parce que aza na responsabilité ofuta ndako te. Alors ezali enseignement ya lelo. Soki atunaki mwasi na ye makambu oyo azoki nosala na Genèse 22 banda na 1 na 11, makambu wana nge esimba te. Abraham mpona kosakrifie Isaac, Abraham atunaki mwasi na ye te, tosala nini? Ndeko mobali, yokaka mingi molimo ya Nzambe kosunga yo. Koyokaka mosuni te mpona kosala hypocrisie. Nzambe akokonfondre ba hypocrite mpona ba désir charnel na bango. Nzambe a révélé batu mingi mpona kobeta sete na makambo oyo, mpona lifelo ya mibali ebele ezali na maboko ya basi na bango. Mibali ebele bakokota lifelo po ba mabete, mais po basi na bango ba domina bango. Adam azalaka na ye innocent. Adam azalaki mabete, mais Adam aliaka mbuma pe babenganaki bango na jardin likolo alandaki mwasi na ye. Boyebi masolo Adam bien. Adam ezalaki bongo. Le péché dans les rapports. Certaines personnes disent que Ève avait fait les rapports. Boyna boyo, boyna boy. Bien sûr, Ève nanyoka basolo laki. Ezalaki rapport verbal. Genèse 3, 2 à 8, le bien aimé dans le Seigneur. Si une femme qui écoute la voix d'une autre personne du dehors ou des conseils du dehors que son mari et qui applique ça dans sa famille, c'est une Ève, et la personne qui prétend les conseiller cette dame, c'est un serpent qui font les rapports verbaux pour détruire cette femme. Mibale belé bakokota lifelo. Ezate po ba mabe, ezate po baza makamabe, ezate po bazali batamasumu, mais ali po ba perda autorité. Ole mwasi abenga ye mokonzi, mwasi akomi ko benga ye bébé. Ève amemisi Adam problème amunene. Ake kolesa ye mbuma oyo Adam vanda banda kala na Nzambe aliaka te. Likolo Adam babengaki ye bébé, a perdre autorité. Ake kolia mbuma etango Yesu Nzambe ye botanga bien Genèse 3 mobimba. Nzambe ye akuti bango bolumbu, atuni bango qui vous a appris que vous étiez ni. Atuni bango bo batami na pona ni, oto batami poto za bolumbu. Atuni bango qui vous a appris que nous étions dit, vous êtes nus. Et Adam Zoeb Sanzamba lobi mwasi opesinga aliaki mbuma na serpent pe bapesinga nga na liamu. Et Nzamba lobi lokolo eza bongo bobima na jardin bokeni. Adam na Ève batikala ko discuter te. Azwaki mwasi na ye basimbi bakei. Pourquoi? Parce que Adam a perdaki autorité. Adam a perdaki autorité. Mwasi akomaki komfuka ye, mwasi akomaki kokwesela ye, mwasi asalaki ye manipulation. Mwasi nyonso tu oyo avant sengo eloko ayaka ko manipuler yo. Mwasi nyonso tu oyo asenga ko bengana mobali na ndeko na yo. Ayaka ko yebso soko sali boite ngape mikolo yo to kabola ba chambre boyna boy. Eza ma manipulation. Tout ce qui est manipulation, les esprits à Jézabel, les esprits démoniaques. Adam ake kolia mbuma tout simplement parce que alinga sepelisa Ève, olia sepelisa Nzambe. Lelo pesa na mibale belé bazokota lifelo, bazana bango mabete, bazana bango batamasumu te, mais influencé par la femme. Koya poto eza suka mokilité. Koya poto eza final à makambo te. Bien aimé, biso tozora chance à voyager.
tokenda bamboka ebele kenda na Afrique banini tokutana mpe na bandeko aya poto te baresi vi na Afrique atongi kabaka ta ndako aza na mituka aza na nyonso mais yo ya poto 20 ans 15 ans parfois à part bilamba na ona sur la parfum na Kinshasa oza même pas na brique ya pamba. Adam akei kolia mbuma pour a perdre autorité. Mibali mingi ba perdre autorité likolo basi na bango. Ba komi manipuler pa basi. Basi bazo tindika bango ba kabwana na ba famille, ba kabwana na batu. Ba pona même église à lokuta. Mobali il faut azala na autorité. Koza na autorité la cité que okomi dictateur neti rwandais waza na Congo zo boma batu non. C'est-à-dire oza na autorité mais bozo cher, bozo kabola, bozo solola. Bozo discuter moi sinon pas participer dans la décision ndako. Combien de pasteurs lelo ba sambela ba pasteur mais avant d'arana simanda kwa moi si l'état ko toyibite ka vana ndako wana. Combien de batlelo ba pasteur ba na ndako mibale. Entre temps ezana batu musu ba na basi bana na bazana mulongo ba ozela ndako mais yo na mobali no bokanga ba ndako mibale. Moi ça bimisa ndako mobali abimisa ndako okoma mama lupango okoma papa lupango na poto botia ba locataire. Mais dimanche boke lo sambela entre temps ndako mususu bokangi ole bozongisa na l'état batu bazana mulongo bazo la place ofanda. Combien de batu lelo balobi basambela ka baza mwasi ya pasteur mobala pasteur mais babeta rakop bayibaka bazo boma ba famille bazo détruire mwasi akomo zo autorité liboso ya mobali mwasi akomo ko bima lobi ye pas na ministère yo mobali ovandi entre temps yo mobali ndeko banda ministère nzamba yebite mais mwasi no palinga kota na babuzoba souci na bino za kaka bo yiba batu bo mela batu bo détruire batu bo détruire ba vie bo benda ba mbongo et au mona place batu bazé belé ki buzoba no ko fo bima o relaxera ki buzoba so batu ba belé eza immaturité bien aimé na petit déjeuner à lelo na ina lo ba mibale belé ba kokota lifelo likolo ba perdre d'autorité. Ngala mona batu ba ye moni pasteur moni neza boye moni bandi compagnie sika lokolo bandi compagnie siko bon futa banda ko bona malamu obimane ko ndako eza yo te tika la mère yo mère abima mutu abima lo femme seule tout et tout et tout batu ba yaka ko proposer batu makambo bayaka ko proposer batu makambo mais na kati ya makambo azo proposer c'est le diable qui est derrière ça. Moi na nzambe ako vivre na vérité na tongo na midi pe pourquoi vérité. Oza pasteur te poter, oza pasteur par rapport na communauté no otambola ndeni. Nga na zana batwa balinganga ngai. Bazo tianga matoi nazo gaze bango mabe. Bakanisi nga na denilesi. Nga na denilesi te. Ou nga na zali marité. Alléluia. Na yaka na kati ya internet te koluka mabala koluka basi to nini non talet oyo akomelinga na ebisa no need you na posano te bakoya na ndenge belé bamsu bazotinda bango bazotia ba photo aboy bazotinda bango po bible mokilo ne eza boyali soki yo ozo sala musala nzambe malamu oh mususu ye atie photo tala na répondre ma moko a canceller tama comme na comédie oh akomela inga za na bana mibale nzamba talisi ye ngai ne na za mobile ne abomi makamanga akomela ta réponse na comédie na ebisi ye nazo peso conseil lokolo za na bana mibale zongela tata bana wana na benga ye senga ye pardon azonga na ndako bana na bakokola bien pembe na papa na bango et puis yo kozala beni po banda mokili banda mwasi akolinga mobali te ya suka ye Christine Hubert atie photo yes ye atie photo ya ba métis akanisika na obanga métis donc yo mobali il faut zala na kati na il faut zala na vie na une autorité. So vous avez une autorité, vous avez na yo. Tala. Na kam na comédie. Na yebisi ezana no photo na yo te.
et pose un esprit à Jézabel, il faut au lieu de délivrance. Bah moi a commis merci pasteur. Vous savez, donc bazoya pour na koluka ba problème. Ba ko ya koluka yo, ba ko komela yo, soko za faible après ba yebiso yo kota na Skype sala bona. Donc faut que ba diable aza tout autour na biso azo rôder tout autour na biso aluka ba faille. Donc lelo oyo mokili mobimba nazo bunda contre bandoki ya mokili mobimba ya Manchester, ya Londres, ya Paris, ya Bruxelles, ya wapi. Parce que ba yebi ke mosala otozo sala eza ko fongola batu misu. Alors ba ko sepelate ba ko ya na ndenge. Mais bino pe bobo de la Nzambe po na biso. Mobali ya solo azali mobali azaka na esprit. Yo ndoza chef andako yo mto futaka ndako eza na kombo na yo. Soko se permettre kaka ke non ndenge ba ko peso proposition bima ndako ezala yo boye bima na ndako kota na sima mwasi ovanda na sima mwasi oteki bokonzi oza suna autorité likolo ya mwasi te ebanda na Afrique tokola mibali nde bazaka ba responsable ba papa na biso nde bafuza kofuta bandako bango nde basala nyo mais comment lelo komi na poto mibali bakoma ovanda na sima basi ozomona mpe normal moi ça respecter te olingo bima ozono yiba porte-monnaie à mwasi na oyiba carte oyiba mbongo ba papa msukutu bazo yiba porte-monnaie à bana na bango ba yiba carte à bana na bango so déjà mwana na yo okomi ko yiba ye au père d'autorité likolo na ye na mikolo ucho ya na mona kaka carte moko banque na tala boya mwana nga Samantha lera benga bi papa carte na nge komi nga bi carte ne komi na ye na pesi yango mais ça ba papa mususu carte à moi n'année soirée aïbi à moi bandi ko commander biloko na ba carte na bani na internet. Moi na soirée remarqué que yo papa oyibi au père d'autorité au père de pouvoir likona au monde sous la valette. Papa fois ça na papa. Na posa carburant na biso ya ko tela nga carburant. Na posa futa facture ya internet na biso ya ko futela ngai. Malgré carte ne sais pas na nga l'exa mo futa. Na ça na tina na yibote. Même moi si na tina oyibe carte te. Mais le nom batu boni na basi na mona bandako ba père d'autorité likolo moyibi likolo escroquerie likolo nyos mobile azana ndako azo parvenir même ko yiba passeport à mwasi pour que nous la makamu en Afrique ya nayi oza koluka Eve a ba bengani na jardin de Eden Eve asalaki lisumu te Eve a perdaki autorité animaki kozala manipuler na mwasi na ye Adam ba bengani na jardin d'Eden likolo Eve a manipulé Adam salaki lisumu te Adam a na problème te Adam erreur munene ka salaki nzamba ebisaki ke kengela ka mwasi na yo Adam tiki mwasi moko mwasi atiko solo na satana koti idéologie Satan salaki mbula na mbula azako luka Adam azwa Adam ko parce que Adam tangu nzamba keli banyama ayebisi Adam alobina banyama nyonso zomona mokili awa eza na nyama moko te akoki koloba à part perroquet akoloba mais ako répéter ka makambo oyo olobaka donc serpent akoka ya koloba pa Adam te Adam nga benga na ye nyoka akoka koloba liboso Adam te po Adam na mutu na ye ayeba kaka na banyama nyonso o na bandeke nyonso na fifa nango ezali kaka nani perroquet le tchakou muta koloba pe ako répéter o nga na loba Olé a instruit moi si na ye makambo wana abombeli moi si secret Olé akengela moi si akengeli moi si tatikiye yango moni ba ndibu batika basi na bango te baso na n'importe qui ndenge na kobeta bino lisolo makambo ebele zo le phénomène zwa nyongo qui ma forme mutu mo ako defa nyongo akimi fo na salaire tango bazo benga parce que miyibi mingi bazaka na complicité na basi na bango soki ya boy ko yamba phone moi sine mutu yambi nzoka lere ya yambi phone mobile wana azana lititi ya ba to akisi na molongo soka teli kasane na salo lemo o nyoso to alobaka mutu aboya kate ya kimaki phone apesi moi sina ye jo wana nyongo atie moi sina ye litoi moi si kisekangi okabi mwasi likolo kimaki nyongo ndeko nanga kolala kolamuka eza bitidi te petit déjeuner ezoa kofongola bino miso
petit déjeuner ezotindika bino bo vivre malamu boyeba ndenge nini respect tala Ève ndenge akosi Adam parce que Adam azalaki na problème te Adam a désobéissé na Nzambe te mais Adam azalaki manipulé par mwasi na ye lelo pe mibali ebele baoke lifelo manipulé par basi na bango au père d'autorité liboso mwasi na yo mwasi oyo bala mwasi oyo mema na poto okomi na poto au père d'autorité likolo oza manipulable mibali ebele bakokota lifelo mibali ebele bakokota ba prison mibali ebele bakozwa ba blocage bakobongaka te na vie po bo perda autorité basi bakomo manipuler bino awa naza contre basi te naza contre bolingo batu te Bible ezoloba Abraham Sarah azali kobenga ye mon Seigneur atika obenge bébé te depuis quand mwasi na yo akobenga bébé abotelaki yo place ni oza bébé na ye te ozali mokonzi na ye ozali patron na ye ozali chef na ye oza bébé na ye te bébé eza bana obino bozobota bébé eza bana obino boboti na mwasi wana koma yo okomi kondima yo operdre bokonzi na yo mpo okoma bébé omoni banda bakoma obengo bébé okontrola so ndako te banda bakoma obengo bébé operda autorité na ndako banda bakoma obengo bébé okoma okomprendre te mwasi no kutu akoma okosona ba pire petit na yo mpo na kombo ya bébé Abraham Sarah aza kobenga ye mon Seigneur elakisi te ke banyokolaki ye elakisi te ke Sarah azalaki na autorité lere Abraham akobota na servante na ye Agar Sarah abengana na mwasi na bana na mwasi na mwana c'est que azalaki na autorité alors pourquoi yo au père d'autorité na yo okomi kondima même babengo bébé olongoli komono na ndako tie komo mwasi lelo babengani ozangi place ya kovanda au père d'autorité likolo ya lokoso mobali ya solo afutaka facture mobali ya solo asombaka biloko ya ndako mobali ya solo alatisaka mwasi na ye abongisaka mwasi na ye ate kere mpo na mwasi na ye donc azwaka soin ya mwasi na ye mais comment se fait-il yo mobali mokoma ozelama obimaki lelo ye na eloko te mwasi moto akoma osombela biloko yo ozovivre na nsima mwasi oza gigolo operdre bokonzi bazokoso na kombo ya bebe Abraham Sarah azali kobenga ye mon Seigneur tika ete petit déjeuner lelo efungolo su misu etindika yo na kozala beaucoup plus responsable parce que tokomi na suka Yesu aza na nzela Yesu azozonga peu importe okende église te mais Yesu azoya Yesu aza na nzela aya kokuta na position nini aya kokuta ndenge nini aya kokuta vivre ndenge nini okoki